Amis internautes de Congo Millennium, merci de vous savoir encore très nombreux comme d'habitude en train de suivre votre émission 1000 couleurs de Millennium, encore et toujours présentée par votre humble serviteur Bello Belkam, votre défenseur. Oui, bandeko yanga bandeko to kiti lelo na commune ya Ngalema, précisément na quartier Lubudi. Tuye ko lukanini tuye ko sala nini, c'est juste parce que to yambaki coup de fil bandeko ya quartier Lubudi, ba signala kibiso qu'il y a des cas, il y a ba insécurité et puis la situation sociale na Lubudi eza vraiment nassé. Et voilà pourquoi to kiti biso moko lelo na micro ya Congo Millennium, to tambusa to zo ba point de vue ya bandeko batel sabiso est-ce que sécurité za malamu, batel sabiso est-ce que problème ya mai courant tout ça c'est intact, pe toyeba qu'est-ce qui se passe réellement na Lubudi na Tikibino Bolanda et puis les commentaires après. Mbote ndeko mbote papa journaliste toza na commune nini pe na quartier nini toza na quartier Lubudi commune ya Ngalema juste na avenue Lutendele. Ok, yebisa biso nanu qu'est-ce qui se passe awa na quartier Lubudi précisément na commune ya Ngalema, ba jeune bozo vivre ndenge nini, est-ce que sécurité za penza to ndenge nini? Bon, premièrement ba défaut to monara na quartier na biso ezano ya liboso pona ngande na mona ezano ya liboso mai ya mibale to sa réclamation ya courant courant tozo sela minute ezaka basingara ba demi bomona o eza ya onde et comment sauver biso na moi image tozo ata moi TV to zoma poso ta TV biso a mai surtout ya romela mai biso a tomela ba foko to pompara mai ya forage c'est ça tomela ande wana mutu dans et comment pesa biso ba maladie kidi de to senga pena gouvernement en tout cas aider biso to na pas simini yebisa biso moke awa na commune Ngalema na Lubudi quartier Lubudi ba jeune ba vivaka na ndenge nini vie ya ba jeune cop eza malamu misale eza malamu to ndenge nini ezaka selon netinga netwe na sala fleur moi musa na salaka ezete na débrouiller moi muke mais mingi pe na mona lisusu baza pena na ba défaut mingi dernièrement notre mona ba jeune mo awa banso make vient na ngai mais isala nga pena bien te donne na regretter makasi même moi muke na mona un peu ça va tout na ozana bana boni non na botité website biso awa na quartier Lubudi eza passion mona jeune surtout ya moins 600 mois. Bon bazana bango partout eza na ndenga na mona ngome par rapport et ça la ma fort. Est-ce que côté pe ba insécurité ezala makasi penza? Bon moi muke mais non mon arabe ya moi lo yenge banozonga mais gouvernement était les melango était conseil nini okopesa d'abord na ba jeune oyo balingi ko sala misala te ka ko simba machette na butu pe nini rosenga na bakonzi ya leta ngai conseil na pesara surtout na génération o na mona moi lo yenge to luka pena koyeba pena entre moi métier mo ozana ngo ekede na vie atalobi kuna mais pe na senga susu milimo ezake to mona baya ya ebele na bekiri dans ba otambula soneni osimba macheti en tout cas faut batika mambo wana batika pena malamu mingi ndeko tozo continuer mbote ndeko. Oui mbote ndeko merci to kutio pe na quartier Lubudi ovanda ka quartier yo non nga na vandi na bumu mais na travailler ka awa na quartier yebisa biso nanu vie sociale ya quartier Lubudi précisément awa na commune ya Ngalema ezana ndenge nini? C'est vrai quartier Lubudi eza moko ya ba quartier ezali enclavé ya ville province ya Kinshasa enclavement des ezali ko sala ke quartier ezala développer penza te donc eza abandonné délaissé yango wana moi ba fait sociaux mingi oyo ya mabe wana ezomona na to basinelaki biso surtout na quartier Lubudi balobi criminalité eza makasi surtout na niveau ya ba jeune. Mais écoutez, criminalité c'est vrai, tant au courant c'est normal tout s'attendre à la criminalité, courant, obscurité. Mon lilinde yango zoko favoriser mon boulot ya bilenge otozali ko benga délinquance juvénile. Est-ce qu'encadrement ya ba jeune fille, c'est normal vraiment, eza bien na quartier Lubudi? Bon, encadrement tokoki ko loba eza moins bien, mais il est vrai beaucoup ebele bazali non scolarisé bazo tangati. Or, tangu mwana jeune fille, jeune garçon atangite, toko s'attendre kaka na délinquance juvénile.
yango wana tozali komona ba jeune ebele bakomela diamba bakoengrosse basi parce que mosala eza te. C'est normal tout s'attendre. Est-ce que ça n'a pas plus concret aux ezali qui y a ba délinquance et surtout ba braquage et ça les maranabutu? Oui, et ça la maranabutu. Surtout ba fumeur du chanvre, ba côté là ba tout, ba côté na bandaku et puis ko violer donc et ça la marana quartier. Quartier vérité et ça enclavé. Ils allaient enclaver vraiment. Est-ce que ça n'a pas tout bazo ta musique bazo ko semer terreur na Lubudi to eza kaka ba habitant ya le quartier ndé bazo sala ba jewana? Bon mingi bande musu ba utaka na ngambu kuna ya kandu ko ya ko tia mwa mubulu pe ba jeune pe ya quartier air moko ba incivique wana ba sala pe mubulu. Est-ce que si comme la bino bon mener de marche moko peut-être au niveau ya ba autorité compétente pour na plaider cause na ya quartier Lubudi? Mais ba démarche ça le quartier Lubudi tala eza vaste. Soucia tata moko ezate. Quartier Mobimbata souciat la police ezate. Souciat moko ezate. Donc yango wana to mona ba recrudescence ya insécurité ezate. Maintenant en cas d'insécurité, en cas de problème, boki marapa nani, bosenga rapa nani? Bon normalement to kenana selemba dernièrement ba civique ba yaka na boutique na likolo ba buki ba violer ba sali. To bengi la police ya ngambu kuna tang ba ye bango pe bazoya na crainte nyons ko koma kaka na mai ba bana ko beta masas dans le vide. Crainte. Donc quartier za délaissé, abandonné. Et nini yo koko senga na mikona biso tala caméra et pas ya bakonzi amboko bazolanda yo. C'est vrai. Ko senga ikoki kozanga te. Mission ya l'état ezali ya ko sécuriser bato na babiloko na bango. Surtout la police en particulier. Donc tozo ko senga l'état atika bandeko ya quartier Lubudi te. Il faut assister vraiment pour mutuni on se sentir sécurisé. Pour sécurité nde yango ezo sala to sala misala. Soki sécurité ezate en tout cas passe na passe. Il faut l'État appuyer biso atia courant ba mai pour quartier za la malamu. Merci beaucoup bandeko to ça toujours na kati ya quartier Lubudi nde to moni pe mama zali poussana mama mbote nanu. Mbote papa. Tala caméra yebisa biso ni nezo le kawa na quartier Lubudi. Mama biso ah moi était papa. Biso nde to zaboy awa kurezate to sali une année demi mulili. Tout le monde a couranté, des mailles passent, tout le monde a kaka, oh, forêt boy. Après, wana, maille a pompe, il faut que ne koluka kuna, musique, tout on a un bon côté, moi to que kolukete. En tout cas, penda l'état est absolument likambo. L'état est à part maille na likambo ya courant na Lubudi, ba problème nini beaucoup tana na ngoli sous fréquemment mingi na quartier Lubudi a na commune Ngaliema. Papa likambo ba bengi muyibi. Awa miyibi ngai bilamba nyose kei DVD ba yibi ba côté l'église ba yibi ampli ba côté awa ba yibi groupe électrogène ba yibi TV ba yibi biloko ba yibi voire même na tumbaku ba yibi na tumbaku ba ba teka ka zolo ba yibi donc papa l'état télévision likambo mo yibi comme yana ndenge mo osakana tena quartier awa na Lubudia bato ba semaka buzo sala buzo ba na ba utaka musika ya quartier to karabana ya quartier nde ba sala rango misusu baza ba utaka musika wa yaka koyiba misusu bazo yiba biso ana kata bandeko koyiba biso na bilamba eza bana quartier to ba yebi biso pe to yebi bango bazo kota na ndako bazo yiba kana ndako. Est-ce que na Lubudi bo vivra ndenge nini kolia ezalaka normal bana batanga rapé normal? Te kolia eza nango normal po yo yebi kaka mukila ngonde koma koluka na pasi to luka kana biso kolia eza nango muke nde tozo débrouiller glace pe bana bato kende mwanda mumona ne eza nango bien papa apa kaka moyibi nde eza makasi awa. Est-ce que bana basi pe na Lubudi baza na sécurité baza sécurisé bakamba ba viol ezate na Lubudi? Te viol penande na yokana nte bana basi baza sécurisé misusu bakenda na classe misusu basala bakuti neti ndeko na ngana mwasi avanda sala bakuti. So nini yoko senga na bakonza leta o bazolanda na ngonga oyo? Elo na rosenga bakonza mboka bayokela biso mawa courant bakotela biso cabine na Lubudi tozana insécurité likola courant miyibi mai l'État yokela biso mawa papa Joseph yokela biso mawa. Est-ce que oyebi ke bautaki kotia premier ministre mususu ya sika na mboka? Papa wana sala makambu. En tout cas, na yebi comme on a été mena yoka ki comme on est Sami Badibanga. Comme on est papa Sami Badibanga. Bisiko zali papa kotika Lubudi te. Lubudi eza na courant te. Lubudi eza na mai te. Lubudi miyibi. Papa Sadi Babanga. Yokela biso mawa. Merci beaucoup en tout cas tosoko ba malembe toleka. Mbote papa. Mbote papa journaliste.
Yebisa biso nanu tozana posa koyeba na quartier Lubudi bozo vivre ndenge nini, est-ce que bozalaka en sécurité to ba problème nini beaucoup tanaka nango fréquemment na quartier Lubudi? Bon, vraiment pour le quartier Lubudi côté sécurité nous appelons insécurité parce que il y a des fois borola la borola mukaboye oh non bataraki mutna butu oh basalaki boye parce que na quartier Lubudi tout ça déjà enclavé. Tout enclavé dans ma cambébélé, ma boulot presque partout. Ok, les boulots sont les boulots partir ma boulot ana. Yangozo mona pena que tout mona pena. Est-ce que ba konza l'état ba yebi situation oye bino bo vivra awa? En tout cas ba konza l'état ba yebi yango. Parce que to yamba déjà maman beaucoup mais c'est biso la commune Ngalema aya amona pe quartier ondenge zali. En tout cas, toujours la solution de mon côté. Bah, député depuis 2006, bah, il y a et l'autre côté, en 2011, bah, il y a et l'autre situation change à caractère donc toujours ndenge. Est-ce que pendant bah enjeu plutôt bah élection, bah politicien bah ya kapé na quartier Lubudi ko senga bino ba voix? En tout cas, quartier Lubudi ça monene. Bah parce que na tangelo quartier Lubudi bah venir pour donc ils appellent monene. Ba voix bango pour basala misala au moins. To sungara bango parce que ba voix eza ebelé na kata quartier. To sungara bango et puis ba yaka de temps en temps ba yaka. Mais ce qui ba la kibiso ka to kei to ko ya pour la problème moko boye en tout cas esili. Est-ce que bah maman bah jeune fille bah ça vraiment sécurisé na quartier Lubudi bah Lubi il paraît que bah kaya viol pesa mingi. Bon en tout cas bah ka viol les alaka. Les aina kata quartier Lubudi. Baza pena sécuriser té. Baza pena sécuriser té parce que ba ka viol les alaka. S'il faut que senga to ko lancer appel ya SOS et pas ya ba konzamboka okoyebisa bango nini. En tout cas na senga ba konzamboka vraiment ndenge balala ndenge wana lisu na bango pe ba tia appel na quartier Lubudi parce que ça quartier moko za na commune Ngalema Ngalema ezali commune présidentielle mais toza reculer la nion surtout ba bossa na koto. En tout cas, ça la tout pendant que ça moi effort moi pour tout sécuriser. Tout à sécuriser. Merci beaucoup to soko ba toujours malembe. Mbote maman. Mbote papa na ngai. To kuti opi na quartier Lubudi yebisa biso bozo vivre ndenge ni na quartier Lubudi. Papa na quartier Lubudi tozo vivre na biso bien mais lo mo rezo sala biso pasi tozaka na problème à courant nde na mai. Na libulo ndenge salami na veni zongo tozata na ponte okoko lata kitoko zoleka na dongo konyata kaka mai so witi ngambo aselemba ba veni muso pont ezame na zongo pont ezate okatsa kaka mai onyati mai ya makelela to lati kitoko ti na lupango na place yo okende kosukela oke kosukela passe na biso ezali kaka papa botela biso courant ya bien na mai ya bien na libulu oyo babongisela biso yango. Est-ce que vous souffrez pe na butu likamba kokotela batu miyibi to babandi bakuluna? Na likamu na butu na okotela batu na bandaku na kote mususu nde toyoka kao ba miyibi bayaki bakoteli biso me biso na lupango kawana na tokute na ngote na koloba likambo nga na moni. Na quartier nde c'est normal ba miyibi pe bayaka na bakomona kuna bakingandi bayiba kibango kuna bayiba ezalaka na quartier. Bato basala ngo bauta musika to karaba na quartier. Bato basala ngo bauta na bango musika te bakoza na bango pe bana quartier me boye na misu na ntomona bango te. Et s'il faut au senga na bakonzi ya mboka nini yo ko senga na bango? Tozo senga na bakonzi ya mboka kasi yango manga na lobi bakonzi ya mboka basala biso effort basunga biso pona makambo nyonso ngana tatoli devant na bino. Est-ce que oyebi que premier ministre asika azwaki déjà musala akotaki? Na ebité. Papa Sami Badi Banga nini yo ko lancer appel panaye? Na sengi ba papa Badi Banga asunga biso na problème a mai courant na aveni mbulungu yango to sengi na papa Badi Banga asunga biso na problème a courant na mai to sa na pasi makasi na courant na mai na aveni ndenge bukani. Est-ce que la quartier ape bo yo karape bakaya ba viol? Kaya viol ngana na yoki na quartier na biso te. Merci.
Merci fidèle internaute, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Ndenge bozomona na kati Buluma et tout ça, comprenez que c'est dans la commune de Ngaliema et précisément dans le quartier Lubudi. Bomoni batu ba se plaindre comme toyebi bisonoso commune Ngaliema ba rave ma bulu kili kili et puis batu ba se plaindre comme quartier munene lokolo Lubudi batu ba vivaka sans pont. Ndio mona ki en image moi planche moko ya mukie ba ya nekutu ya bonne volonté ba tiango ba sunga la population parce que l'état a démissionné kala na Kinshasa to comment revivre lokola bana mo ba kufila tata na mama lokola bana mo fuma tata na mama botola biloko non c'est pourtant il y a des autorités to mona banka na TV s'il faut défendre biloko na ba macroéconomique ko bloc ba français milai zanga makona maboko mais sur le terrain la population vit autre chose. En tout cas to commis pratiquement à la fin de notre émission, c'était pour nous un réel plaisir plutôt de vous faire montrer tout ce qui se passe na commune ya Ngaliema et puis na quartier Lubudi et nous allons continuer d'une commune à une autre. Tokola Kisakabino, Malembe, Nengeni Batuba Vivaka, réellement dans différents quartiers, puis dans différentes communes. Pour nous Tali Sabino seulement que Bakonzi Amboka, discours Bazo Sala, na vie réelle au Batubazo vivre, et zo kokana ata mokete. Merci de bien nous poser la belé pour la Kolanda. Émission Nabino 1000 couleurs de millénium qui était présentée par votre serviteur Bello Belkam, le défenseur. Et si vous avez aimé cette émission, vous devez dire grand merci à celui qu'on appelle l'ingénieur Gires Dibenzi. C'est grâce à son ingéniosité que vous avez eu ces belles images. Et vous et nous prenons rendez-vous à la prochaine émission. Bye bye.